Horizon eza programme ya fidélité ya CAA. Yango nde epesaka nzela na ba client na ye oyo baza inscrit ya kozwa ba point na tango nyonso oyo bakobanda ko voyager na ba avion ya CAA. Boye longo kaka na ba point oyo ozalaki kozwa ekoki kopesa nzela ya koganye billet ya avion ya ofele, ba promotion spéciale oyo eza kaka pona ba membre to okoki kozwa ba avantage ya ndenge na ndenge epai ya etuluku ya ba partenaire ya CAA. Boye bake eza na ba catégorie ebele ya ba membre. Okoki deja komata kaka na ebandeli na inscription na niveau ya wenge. Okoki kokuba na niveau ya cobalt soki okomi na 5000 points. Sima okoki koleka na niveau ya or na 15000 points pe diamant kobanda na 30000 points. Eza na ndenge mibale ya ko s'inscrire na programme na biso ya fidélité. Ya liboso na nzela ya site internet na biso kende mbangu na www.caacongo.com. Sima beta esika bakomi créer mon compte, sima remplir formulaire o ekobima. Lolenge ya mibale ya ko s'inscrire na programme na biso ya fidélité ezali ya ko remplir formulaire oyo bakopesa yo na kati ya ba avion na biso na ba point de vente na biso ya ndenge na ndenge to na ba comptoir d'embarquement na aéroport. Sima inscription na yo nde okozwa notification na nzela ya SMS to pe email oyo ekopesa yo numéro na yo ya membre. Nzoka soki ozwi message oyo te otindeli biso message par email na horizon@caacongo.com to obengi na numéro oyo 082 000 2750. Pona kobakisa ba point ebele kende na point de vente CAA na tango ya kosomba billet. Pesa mbala moko numéro na yo ya membre, nom na prénom, ndenge kaka batindelaka yo na confirmation. Soki obosani kosala yango na achat, okoki kosala yango na comptoir d'embarquement na aéroport. Okoki kotala solde na yo na lolenge mibale. Liboso, okoki kokota na site internet na biso pe okliquer na lien mon compte na page d'identification okomi numéro na yo ya membre pe okomi mot de passe. Boye okomona ba point na yo na likolo na côté gauche pe na droite. Lolenge ya mibale ya koyeba solde na yo eza kobenga biso na numéro 082 000 2750. Pona baye basombaka babie na biso na nzela ya internet. Sima ya kopesa ba identification na yo nyonso pe ba information ekoki kobosa na kopesa numéro na yo ya membre te pe ko remplir esika bakomi Air Miles number. Pona ba renseignement nyonso bobenga na numéro pe adresse email oyo eza affiché. Ba combattant ya UDPS oyo babengaka force de progrès batomboki makasi batelemeli secrétaire général ya parti na bango batata ba maman Mbote boye malamu na édition info lingala journal ya peuple pona peuple tokofula yango kaka ndenge na tukebisa bino na sommaire que ba combattant ya UDPS oyo babengaka force de progrès batomboki makasi jeudi 12 mars pona kotelemela secrétaire général ya parti na bango na ndenge bango baza bongo ko se retrouver te ba précision à travers Domi Bendelo Ngwanza Michael Bruce Toto. Et il y a avant midi et jeudi 12 mars aux alentours, il y a permanence, il y a UDPS, parti présidentiel, entre 10e et 11e rue Lumete. Mbutu Mbutu ezalaki ya kosakanate, ba combattant bazalaki ko potambang na basens nyonso, pona kokima mbuma, oyo ezalaki ko beta net na film veut dire masasi na ba gaz lacrymogène. Ezalaki net tournage de film, mais réalité, bonsoir. Cause ya trouble oyo et paralysé qui limitait les lois ezalaki ba combattant ou ba bengaka force de progrès ba yaki kotombo ke la pe côté le secrétaire général ya UDPS mwana mboka Augustin Kabuya oyo selo bango azo pesa bango possibilité ya kokutana na mokonzi ya mboka te po ba solola na ye po bazomona clarté babundaki depuis bane belé po bakoka kozwa pouvoir lelo bazwi yango kasi balobi bango baza ko se retrouver te lutte na bango ekomi kobima neti pamba biso ti to sala bo biso to bo président na biso te to bo ifati te par rapport à makambo na biso ba force du progrès ndenge so kendeli yango to sala bo peut-être bato ya tie po bazwa makambo na biso batala kango
baosala ngo na bamafia basansi moko boya yeba te yango lokola tosengi ti baolinga okutanisa biso na président te yango tolevandike po président ntango oyoka eloko oyo acomprendre ke no bana na ye baza na ye pota asola na bango bazwa bavi na bango oyo biso tobundela tomboki na mpo na secrétaire général na parti na biso parce que ye ndaza donc na charge ya makambo na biso eza bastructure tout ya UDPS. Bondi melanga ke lelo na limete ezalaki kaka système ya tout la mwisi ya zaza pe système ya coucher poko kima babali ya la police oyo ezalaki ko disperser bango pe ko betama ya bagaz lacrymogène. Bo simba ke général Silvano Kasongo ayaki simana yango ko kutana na secrétaire général ya UDPS et longo na yiba solola ki pona ko luka ko mettre en place ba mesures sécuritaires ya makasi pona ko éviter ba trouble ya boye esa le malisusu. Po selon Augustin Kabuya, ba jeune oyo basalaki mobulu bazalaki intoxiqué et pas ba ennemi ya kimia ya mboka oyo baza kokosa bango na ba intox ya ba emploi to pe ba misala. To bandi ke kimia kozonga na UDPS parti présidentiel pona kopesa image ya malamu ya parti monene oyo e mena lutte moko noble awa na ba RDC ti mokolo ya lelo. Na registre mususu bosimba ke présence ya coronavirus na ville ya Kinshasa malgré annonce ya ministre Kasimwa Badout ezana nu na mutu ya batu oyo ezosenga ba précision ebele malgré ça ezosenga kaka prudence ndenge hérité mapindemi apesi ba détail. Ndenge kaka ya coronavirus ezalaki signalé na ville ya Kinshasa depuis mokolo ya mardi du mars et pas ya ba autorité mingi penza et pas ya ministre ya santé. Nouvelle oyo etambolaki ville ya Kinshasa mbumba pe provokaki panique bisika na bisika. Kasi jusque là confusion moi makasi ezali par rapport ya lieu d'internement ya oyo azalaki considéré le la porteur ya coronavirus oyo azalaki déclaré premier suspect na ville ya Kinshasa. Mingi penza gouvernement na ngambu na ye atalisaki ke ezana esika moko ya malonga ezali aménagé na Kinkole kuna pona koyamba ba nyonso bakoki ko se retrouver na maladie oyo. Nzokande information etambolaki lisusu mokolo ya mercredi na après-midi pona ko signaler que suspect oyo a se retrouvaki na hôpital ya ba chinois oyo ezwami na commune ya Njili quartier 7. Même population environnante ba yakebele kotonda na hôpital oyo pona koluka koyeba soki ezali ya solo. Kasi information mususu etalisaki ke même ba médecin ba patient nyonso ba se retrouvaki na kati ya hôpital oyo bango nyonso ba panzana ki na panique. Nzokande gouvernement esengeli aye bana ko préciser malamu soki esika ya internement ezana Kinkole. Kasi jusque là population lokola bazalaki informé que premier cas ezwamaki na ville ya Kinshasa esengeli kaka kotosa mate ya nyonso ba autorité to ba konzi ya santé bazali kopesa pona ko éviter coronavirus to pesoki o se retrouver na moto oyo azali na ba symptômes wana esengeli ko dénoncer to pe ko talise pa ya ba autorité pona ko yeba na kozwa en charge afin que virus oyo ezala propager te na ville ya Kinshasa. Donc pour ce édition pour la COP Sabino que leadership et gouvernance de qualité pour un développement économique durable nde ezalaki thème ya conférence débat na université William Butch animé et pas ya professeur Augustin Matata Ponyo Mapon témoin événement Nadina Sona Muyala à Linkaï. Il y a des lois qui permettent d'être appliquées. Liboso ya batu ya ndenge la ndenge oyo bayaki lokola ba recteur ya ba université ebele ya RDC, ba étudiants, ba élèves pe batu misusu ebele, le premier ministre honoraire professeur Augustin Matata Ponyo bakisela kaye la race de génie, l'incarnation de l'intelligence à palola ki thème oyo, le rôle du leadership et de la bonne gouvernance dans le processus de développement de l'Afrique. Tellement éloquence et fanda Matata Ponyo a expliqué que leadership de qualité peut gouvernance de qualité. Leadership de qualité est sa vision claire, précise, partagée dans ensemble de la communauté. Aloba qui leadership de qualité
eza kozala na attitude positive, constance pe charisme. Côté gouvernance de qualité, alobaki et produisaka confiance pe crédibilité. Indice oyo eza opposé na gouvernance de qualité eza corruption pe fraude pe abakisaki que gouvernance de qualité et permetaka ko réaliser ba performance économique pe sociale ndakisa ya RDC entre 2012 na 2016 à travers impact oyo ezalaki réalisé na ba institution spécialisée. On doit parler sur leadership et puis gouvernance, la bonne gouvernance et aider d'abord biso moko na cadre, biso ba enseignant et puis mingi pour la génération future. Cela veut dire que au monde dans la salle, il y avait des élèves, il y avait aussi des étudiants et des étudiantes qui étaient là. En tout cas, c'était très bien, Et puis, il a encouragé Asuka Wanate parce qu'il a déjà commencé. Il doit continuer à aller à l'université de Le premier ministre honoraire Augustin Matata Ponyo a talisaki ke soki tolingi émergence et salema na mboka et sengeli leadership oyo ezako entraîner réduction ya pauvreté. Bo simbake j'ai ya ba question pe réponse ezanga kité. Tokote na registre ya religion pour la Sabino que évêque général ya ba église de réveil Soni Kafuta a organisé qui point de presse mokolo ya mercredi 11 mars et pas Iwapiye a annoncé qui bongo programme ya obsèque ya bishop Jonathan Mouwela ya église pentecôtiste ya ma campagne Nadina Sona Muyala Francis Kanzalokoka. Sixième confession religieuse, Namboka Nabiso, et interface auprès de l'État Nabiso. Nous allons éprouver Moko Nabiso Nzambe Azuye, l'évêque Jonathan, il y a l'église pentecôtiste et ma campagne. Azali parmi les pionniers, les artisans, les formateurs. Il y a l'église réveil du Congo. L'église Corna Ekobima vendredi le 13 na début après-midi donc exposé en bonne église pentecôtiste ya ma campagne obipa yo yé asali mbula ebele mosala na Nzambe wana en tant que mosali na Nzambe et puis les 14 na 11 tokende na nécropole pona kolata tosengaki premier jour bato nyonso basala na Nzambe tozala na tenue officielle so tolobi que tenue officielle omoni azali évêque surtout tosengi bato balata malamu lobi na yango oyo kozala mokolo ya komema ye tokende kotia na mise en terre lokola ekozala na culte ya action de grâce yango tokolata na bonganga Nzambe mais bandimi nyonso balata nini malamu soki okolata bleu ciel olati bleu ciel soki okolata noir olati noir soki okolata nini pembe olati pembe mais tosengi bato baya na motema tokoyeba kokunda ye na louange mpe na nini na adoration.